ya transport en commun boyebak et sila ki lobby le 1er mai 2014 kasi constat lelo le 2 mai ezalaki ndenge ni na terrain lingala facile tokitaki na terrain bokolanda yango na kati ya journal oyo mbote na bino Kinshasa mbote na bino RDC mbote na bino bisika nyonso bozwami libanda ya